Restez informés sur la proximité et dans le monde avec la radio et télévision de l'information. RTLJ vous informe sur votre milieu chaque jour en français. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Madame, Messieurs, voici les titres. Une personne a été tuée par balle dans la nuit dernière. À la une de l'actualité, la République de Montréal. Et en langue nationale. Lingala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Olé motena ba polière, ba FARDC, ba JIR, ba PSR. L'impact n'est pas idéologique. Swahili Katangé. Bafani ya juu télévision, tunamila mkia, tunapika nafsi. Anarudia tena. Kiluba. Et Kikongo. Vous informer est une autre façon de vivre avec vous. Radio Télé Lubumbashi Djoua. Nous sommes au centre de vos quotidiens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Rabia la mine. Mote na bino ba mourena ba mourez. Ya magazine information lingala facile. Yoka, lokole, mote na ba polia, ba FARDC, ba JIR, ba PSR, ba étudiant à Kassa, pas sans oublier ba motar nyonso. Ya ville ya Lubumbashi bolela RTL Djoua chaîne ya Gayar pe magazine information lingala facile. Yoka lokole to fongola basango na mopanzi ya quartier Gambela de na avenue du campus côté kuna ba volomoto ba homme à uniforme ba côté la ki famille moko mais pour na rosala opération bien ba bloquer ki ba voisin sur ba cardinal libanda ba koti kuna heureusement mutakufa ki teni mutakozoka mais ba benda ki bongo ba chombo to pe ba téléphone ba yibina kantu ko bianzali konda basali bongo tout la mwisi ya zaza. Bien aimé dans le Seigneur Diatabao. Bandeko babolingo masolo insécurité na kati ya ville ya Lubumbashi ezali kopemisa population te na quartier Gambela de na avenue campus numéro 28 47B na butu ya mardi kobima bongo mercredi ba masase banayi kobetama à partir ya 23h tu ba 1h kasi boye ba ete ezalaki bongo babandi ya main armée bayaki na jeep na bango bien armé jusqu'au dents ba koti kuna ba panzi ba vitre ya famille moko boye après ba bendi bango ba chombo kila tope ba chombo na likambo ya mbongo babikisaki yango te yango wana bapesaki bango avertissement oya komekaka ko dénoncer pan ayebaka ete tokozongela bino awa pona ko frapper comme il se doit yango senga mingi gouvernement na biso provincial ayeba boko renforcer sécurité ya population po keba et kotina masolo oyo baloba te po bazwa zéro. Tokamwaki à partir ya ba 23h tomoni kaka bato bakoteli biso na kati awa tango bakomi bapanzi ba vitre soki totali baza ko braquer biso arme balingi kaka tofongola porte mais avant basala l'événement nyonso bablokaki ba porte ya ba voisin batieli bango bafongola pour que babimate baya kokota pona ko intervenir mais le recevaki biso tango kaka la police ya Kasangulu ebetaki masasi nde bazwaki occasion pona bango ya kokima mais ce qui est vrai tozo vivre na insécurité makasi na quartier Gambela. Eloko esalaki ete bandeko wana bakima ezalaki tango masasi ebetaki na mpanza Kasangolo nde babangaki basali bongo tout la mwisi ya zaza masolo insécurité na kati ya ville ya Lubumbashi population moyen amela mai ezali te biumvika kasi boyeba ete bandeko wana bayebaki bongo masasi ya bapoli ya mpanzi ya Kasangolo nde bayebaki bongo kokima me tomituni bakestion ebongo bandeko bapesa bajip musala na bango ezali nini parce que gouvernement provincial elivra bango ja bajip na impact kasi musala nango sur terrain ezali bongo komona nata mokete tokoya bongo na mopanzi ya quartier industriel mingi na avenue Asosa coin usoke côté wana balobi ete vraiment na tronçon ya Asosa na usoke esali ete bandeko mo bazana problème ya courant makasi bazui basinga bake okangisa yango mingi na rail ya train pona kobenda netre kasi ça se fait à bilona kata Palestine kitoko melikambo ya pasi ezali ke tango bambula ebandaka kote kuna soko tamboli makolo ngulu pembeni na chemin de fer wana ozali ya kolela okoriske olenga bien aimé dans le Seigneur Diatabao.
bandeko babolingo balobi ete nzambe batelanga esengeli na yo moko moto oyo babongo komi batela na mopanzi ya avenue Usoke tronçon wana ekenda ti kote ya Asosa. Population balinga bol balobi ete kozala na courant ezali malamu me oyo ya bango eyaka tellement faible ya kosakana te bazwi basinga bakeka na chemin de fer to mpe na rai babendi nde netre mopanzi wana epi ezosala ete courant ezala kitoko mpe stable me likambo ya pasi ezali ke kotia netre boye ezali na badanger tellement ebele toboyi te bozali na posa ya lotiliki me esengeli na bino bokende na bandeko basalaka masolo ya courant balandela mpo basunga bino netre ezala bongo renforce ntango otie boye keba badanger ezali ebele yango wana mikro ya yoka lokole etunaki bango baaloba te mpo bazwa zero. Oui, tosalelaka yango parce que esungaka biso makasi toza na problème sérieux ya netre ata so tobengi bandeko ya SNEL ezalaka kaka pasi mpo baya yango tokreaki système oyo totie na biso basinga awa na rai mpo esunga biso à travers basinga totia awa courant pende eza stable et puis bacongélateur eza kosala baminda nyonso tozosalela eza vraiment impeccable mais soki SNEL akolinga sunga biso ekozala mpe mabe te tokosepela mpo boye mpe na ntango ya mbula epesaka biso pasi donc quartier koto nyonso eloko esungaka biso kaka netre tobendela na chemin de fer. Eba ete koto yo soki kaka bambula ebandi bandeko balengaka na ndenge ya kosakana te yango na comprendre lelo ke na ndako ya menize kiti ya malonga ezalaka te courant ya bapaya eza kokende kitoko kote kuna mepa na biso mo totindelaka bango courant ezali na bakokoso ebele MRDC soki nzambe te fuidi. Courant ya bapaya ezali bongo na impact kitoko me oya biso moko awa toyebaka te ezalaka nini yango bandeko ya SNEL bokende na lombango bobongisa lotiliki ya mopanzi ya quartier industriel sino te kozala pasi na mikolo oyo mbula ezali koya kala mingi te. Tozo continue magazine information lingala facile yoka lokole to koya bongo na bureau ya la police za mopanzi ya quartier Kigoma kote kuna balobi ete bandeko bakomi kosundola bana ndeko moko kende ko bwaka mwana nena mokolo ya dimanche kasi mwana wana azali kolela pe azonge pa na bango mutayibi quartier na bango azali te moko mso azali na quartier tabema mususu wana quartier na ye ezali nkoni me bayibi kaka bakombo ya baparent na bango yango wana bandeko ya la police kuna ya Kigoma bazali kobatela bana wana bo elongo bani me basengi kaka mbakolo bana bakende kozwa bango na lombango. Bien aimé dans le Seigneur Diatabao ndeko babolingo mwana azali bénédiction pona papa na mama kasi bana misusu bakomaka bongo ba problème pona bapara oyo babimisi bango na mokili na mopanzi ya bureau ya la police ya Kigoma bayebaki bongo kolokota mwana moko boye na age ya 5 kombo na ye Boazi papa na ye Niembo epi mama ne babengaka ye mama Leki balokotaki ye kasi koluka koyeba ta source esikani autelaki eyebanaki te tokoma bongo ba 23h kaka ya mokolo ya dimanche baye tika mwana muzu na kombo ya Gradi na age ya 8 ans et demi papa na ye Chimanga mama na ye Ceci toza bongo na quartier Congo esika bana wana bazalaka kasi batiki bango na la police ya Kigoma lokola bana obe bayebi nzela na bango te ya kozonga nde bayiki komitika wana selon mwana oyo na kombo ya Gradi oyo aza na age ya 8 ans alobi ete papa na ye nde ayaki kobwaka ye paske apasolaki bavitre papa na lobiki na lembi yo vomie okende na yo kaka baloba te po bazwa zero. Vers 19h tomoni batu moko baye kotikela biso mwana oyo Boazi tebisi obimise wapi alobi no bazwaki depuis 17h et depuis 14h bafani nene ndako na bango ti bazokona responsable bango ti bakanisa ke responsable bango koya mais responsable a été ne baye kotikela la police. Vers 1h du matin tomoni batu ya liboso ya baro ezalakawa baye na tata wana kombo nena ni mwana wana Gradi balobi balokotika na area awa aibe para bango ti alobi ki azaka para na quartier Congo en tant que la police to garder bango awa bazole na frère na biso et puis dimanche basundola mwana kote kasi bandeko ba charger bongo ya regarder mwana na mopanza la police balobi ete sengeli vraiment na ba parents wana bana lombango pona ko récupérer bana na bango ba kosala bango eloko ya mabete bakokanga pe bango te me bazwa kaka bana po bazonga bongo na ba famille na bango me en attendant bandeko ya la police ya Kigoma ba s'en charger pona ko lesa bano pe kolatsa bango bilamba oyo esengeli babimaka meme peto na miso ya bato bijika twikisha tala kobota ezalaka elengi me kobokola nde ekomaka mikakatano bana bazali bénédiction to pe lipamboli yango wana
esengeli kosunga bango makasi po basengaki yo te baya na mokili yo nde tosalaki shwa ete bazala na kati ya mokili tokoya bongo na mopanzi mingi ya komini ya Kamalondo. Burgomestre ya Kamalondo Michel Kalwa Kalunga alobaki ete esengeli na bandeko to ya Kamalondo be baboko entretenir bongo environnement na bango parce que bandeko mingi baza kobwaka bachupa to be babute na bisika ya ndenge na ndenge ekomi kobebisa image ya komine ya Kamalondo. Bien-aimé dans le Seigneur, diatabao na babalabala nyonso ezali bongo na mopanzi ya komine ya Kamalondo mingi pembeni ya bureau communale ya komine annexe ezali bongo na buchafu ya kosakana te salite eleki totuni masolo balobi mingi bandeko ya baterase wana nde baza komela biloko na bango mike na bazododo na bachibango muchi baza kobwaka biloko na balabala yango wana avenue ezali bongo ya kobeba pe na mopanzi ya circulaire balabala ekabwani na katikati mbala mibale tobetaki mwa tour epai ya burgomestre ya komine ya Kamalondo Michel Kalwa Kalunga aloba te poazwa 0 komine Kamalondo eza na centre ba komine mosusu eza pembeni eza problème na komine na biso pona évacuation ya immondice moni pona ko évacuer immondice il faut ozala ba camion il faut ozala ba cantonnier tozaki na ba cantonnier mukia ba pesaka biso na période wana mais siko basi ba mimi bango bakena ba formation na niveau ya ville basala nano na niveau ya ville po nano ville eza miroir commune Lubumbashi eza miroir eza moi propre après bakozonga mais entre temps eza place mosusu population ezo sala place mosusu biso l'état nde tokosala bilo moko boyebi ete komine ya Kamalondo ezali parmi ba komine so vila Lubumbashi me ezalaka bongo mokie mbongo ya malonga ezalaka te me na makasi ya burgomestre ye moko aza kobunda ete ezala bongo peto me bata motema mabe balingi kaka kobebisa komine oyo ekoma bongo salite. Quelle lecture tango oza koluka ete komine na yo ezala bongo propre esengeli na yo ose discipline biloko ozali kosalela oyo babisika kobwaka yango kopesaka bakonzi pasi te po nyonso olelaka kaka na kombo na bango totikalaka na mopanzi ya komine ya Kamalondo tokende bona ka assistant kote kuna bandeko misu pe bakomisi poubelle ya monene na tranchant ya kitoko esungaka ete mai eleka bo elongo bani na tango ya mbula me boni kobwaka basalite na biloko ya solo ya ndenge na ndenge population ezali kolela parce que bato mingi baza kokwea kuna a partir ya babutu c'est-à-dire baza ko kokoso ya koleka po ba matite komi place wana ezo ko empêcher même bandeko batambola bo elongo bani. Bien-aimé dans le Seigneur, diatabao andeko ba bolingo Kamalondo City, Kamalondo ya Mitiopo ndenge ba fan tu balela kokene na komini ya Kamalondo pona Mitiopo ba misana kobenga kasi problème eza nini na niveau ya camp assistant tranché moko o e kaboli camp assistant na stade Kamalondo veut dire eza na vrai busoto tout ezo ko se retrouver na katimini ba milangi ya bazododo ba pampers ya bazonfils na busoto mususu tu na katimini kasi ezo senga te ezala na condition o pour la combattre la santé ya bato population ezolela busoto eleki trop place Mitiopo ezali place ba odeur ya fo ezali matioyo kokamwe tala kosunga leta ezalaka pe mwa malamu na moma moko me yo moko oza komi créer ba buchafu mais kombo ya leta na monoko eza kosila te po babongisela bino est-ce que senge na burgomestre abeta biso tout kuna mpona longola yango ezali conscience ya bino moko bakongolais kasi malgré tout ça burgomestre alobaki akosunga akolongola yango kaka na basango nde toboli to pe video magazine information ya lingala facile yoka lokole. Merci na bapoli ya ba FARDC ba JR ba PCR ba étudier ya kasa pas sans oublier ba moteur nyonso vila Lubumbashi bolela RTL Jua chaîne ya Gayar chaîne ya honorable ya Pembe Maboko Pembe Motema Pembe leader de l'air leader politicien compétent infatigable na mokuse PCI. Merci na moto asimba kibongo caméra na impact pezolozina ezali bongo Eric Mukoma. Merci na machine madaka daka na maboko ya Freddy Kalou Mestrinde kasi na régie finale tozalaki bongo na Eric Nyembo na basango nde toboli. Merci à vous de scotché mais to kabona boete moi l'ICC et ça la plaisir pour na ba o tout balela magazine information lingala facile yoka lokole l'ICC lelo to lobi boy pona ko déclencher guerre ezala kaka mutu moko mais pona ko lukape wana senga bato mibale bijika tukisha na basango nde toboli to pe video magazine information lingala facile yoka lokole pona loto suki awa no som bénédicte amen.
Restez informés sur la proximité et dans le monde avec la radio et télévision de l'information. RTLJ vous informe sur votre milieu chaque jour en français. Merci de nous rejoindre pour vous informer, madame, monsieur. Voici les titres. Une personne a été tuée par balle dans la nuit dernière. À la une de l'actualité, la République démocratique. Et en langue nationale. Lingala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Olembo tena ba polia ba FARDC ba JIR ba PCR. N'impact pas idéologie. Swahili Katangais. Bafani ya jua télévision, tunamila mkia, tunapika nafsi. Anauzia tena pakitabuki. Kiluba. Moyo wenu batatu kama mubalongi bakajombaka kuluka. Radio et Kikongo. Bote mingi na beno batata ba mama baleke ba mpangi bena. Vous informer est une autre façon de vivre avec vous. Radio Télé Lubumbashi Djoua. Nous sommes au centre de vos quotidiens.